Oh Seigneur notre Dieu, merci. Bonjour, bonjour, bonsoir. Nabandeko bandi nyonso ya Voice TV officiel. Bonjour, bonsoir, naba papa, naba mama, naba yaya, naba leki, nabandeko nyonso oyo balandaka biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Naza na kondima ete bino nyonso boza malamu mpo na biso na ngambo na biso elongo na Yesu nyonso ezosimba. Alors lelo toye lisusu na recette na biso ndenge bozomona. Lelo toza na recette moko eza nango très simple facile ya kosala. Alors tokei na kobanda recette na biso ndenge bozomona awa. Lelo toza na viande na biso. Viande na biso ezali ya ngombe. Tozosala kamundele. Wow, kamundele. Tokendaki na ferme, tosombaki kamundele na biso. Donc viande na biso eza fraîche. Tosombi viande na biso. Tokati yango na ba morceau ndenge bozomona. Donc lelo tozosala kamundele. Pona kosala recette na biso ya kamundele toza na épices na biso ndenge bozomona awa. Toza na épices na biso, tokotia épices ebele te po tolingi to garder goût ya viande na biso. Alors sans plus tarder, awa toza na kibe na biso ya tomate. Wow, donc na linga kibe oyo ya tomate pona kosala ba viande nanga ou bien na poisson. Kibe tomate moko tokosalela kibe simple oyo eza misatu. Pona kolekisa air ebele te déjà na longola kibe akosana kibe nanga. Donc tozo banda kotia kibe na biso na kati ya viande. To bandi totie kibe na biso kibe. Donc bandeko avant na banda na sokola ki maboko na ngai. Na sokola ki maboko pona kozala sûr que tango nazo simba biloko bato bakolia eza propre. Alors wana bomoni na tie ba kibe na ngai moko ya kibe tomate ya munene na misatu ya kibe simple. Totia yango bongo. Alors pona kobakisa tobakisi o eza muscade banika déjà. Wana tokei totie muscade na biso ebele te. Awa toza na poivre noir. Nalingaka yango mingi tango nazosala kamundele nanga. Donc ndenge bomoni wana totie épices ebele te. Totie juste bakibe na biso oyo ezali ya tomate. Totie muscade na biso et puis poivre noir. Siko tokende na komélanger épices na biso pona ekota na viande. Bozomona tozo balola. Wana tokotisi épices na biso tokotika yango ata pendant 1 heure du temps. De bomoni yango wana tokotika yango pendant 1 heure du temps pona mungwa na biso assaisonnement na biso ekota bien na kati ya viande. Bandeko balandi tokutani juste après. Alors bandeko balandi tozongi lisusu nde tolobaki to assaisonnaki viande na biso totikaki yango pendant 1 heure de temps et se reposer pour épices na biso ekota bien na kati ya viande. Pona kobanda kosala viande na biso na kosokola maboko na ngai pona raison ya hygiène. Pona raison ya hygiène tokosimba viande na biso na maboko epenge na biso tosokola maboko na biso bien. Alors wana na sisi kosokola maboko na ngai bomoni viande na ngai ekoti épice bien. Awa toza na huile na biso. Na kotia huile na nga na kati ya viande mwa mokie ebele te. Wana bomoni totie tokokende na kobalola viande na biso esangana na huile. Raison ezali po ebima air tokotumba ngo viande na biso ebima sec te. Po viande na biso ebima sec te yango wana totie huile bomoni tobaloli yango. Huile na biso efandi wana
awa bandeko bozomona bambandi na ngai ya kamundele ndenge nafandisi yango na kati ya mai. Secret mosusu ezali bato mingi bayebaka te, ezali mpona banzete na biso oyo ekota mai bien po tobanda kotumba viande na biso banzete ezika te. Pourtant mosusu tomonaka tozotumba viande na biso me banzete ezozika. Boye soki ofandisa yango na mai boye okomona mpe kobanda kotumba viande na yo banzete ekozika te. Soki oza na temps eke oprogramme ke otumba viande no na ntongo okoki mpe kolalisa yango na kati ya mai. Donc wana totiaki bambandi na biso na kati ya mai. Sikoyo tokobanda kotia kamundele na biso na kati ya mbandi. Kamundele boyebi kamundele te, kamundele. Donc tosukola maboko na biso, tobandi kotia viande na biso na kati ya mbandi pona tokende kotumba kamundele. Donc totie bepise ebele te. Oyebi eloko so eza fresh ozwi otie baepice ebele esilisaka na goût ya eloko na fresh wana nyonso oyoka ngo tokoma kaka koyoka basolo baepice. Donc tia na yo epice ndenge yo olingelaka. Biso tolingi togarde goût ya viande na biso mpo tosombaki yango na ferme. Donc tolingi togarde goût ya viande na biso. Alors andeko balandi bomoni nde tozotia viande na biso na kati ya bambandi. Donc tozotia bandeko tozala toujours branché na kati ya chaîne na biso wana tozokoba kaka nani tosilisi te. Tosilisa etape ya kotia kamundele na kati ya mbandi. Tokokutana tokomema ngo na kati ya moto. Merci. Bandeko balandi bomoni tosisa kotia kamundele na biso vraiment na kati ya bambandi. Siko tochango na moto na tie vraiment moto mo ya sende bomona pour permettre viande na biso ebela bien. Kamundele soki otia yango moto ya makasi ekozika libanda me na kati na se ekobela te. Donc nde bomoni na tie moto ase ezobela malembe musuni na biso ekobela ti na kati. Alors tokutani tokotia biloko na biso na table. Tokutani bandeko bozela muke tokotia biloko na biso torepresente na table nde tokozonga lisusu. Merci beaucoup. Tozala toujours scotché branché kati na chaîne na biso Voice TV officiel. Allo bandeko balandi nyonso bapapa bamama bayaya baleki wana bomoni kamundele na biso ebeli toservir yango ekomi déjà tolingi tolia. Donc toservir yango biso tolia yango na makemba ndenge eza bongo okoki kolia yango na eloko nyonso oyo olingi. Okokolia yango na semoule, okokolia yango na kwanga na eloko oyo olingaka. Biso lelo topongisaki tolia yango na makemba. Totie na mwa salade pembeni pona ezala sec te. Donc nde bomoni ni na biso yango oyo ni na biso yango wana ebeli kamundele na biso. En tout cas bomeka ba mama bokozala desite bokoyebisanga eza vraiment kitoko. Merci beaucoup. Donc na bato nyonso bakozwa tana bango mpona kolanda ba video na biso bobosana te ba suggestion ba remarque botika ba commentaire na bino. Merci beaucoup na bino nyonso tokutani na mbala ya sima. Donc botikala bien na kombo na Yesu mpona biso kotoyo elongo na Yesu nyonso ezosimba. Bye bye. Oh Seigneur notre Dieu, merci.